Mukishi aokende bongo te, Mukishi aokende pamba te. Babomi wapanga. Babomi wapanga, wapanga babomi ye. Eza lukuta. Bazo linga bakosa, nenge bazo kosa biso. Me biso toyebi ke wapanga babomi ye nakananga. Oyo azalaki wana, ezalaki poswa pamba. Oyo yaki eza poswa pamba. Bolimo na ye basi bazwaki yango deja nakananga. Wapanga akufi na place na ngai. Wapanga baza sacrifié. Tellement balukaki mutu nanga na kananga. Balukaki mutu nanga babomanga na kananga. Babimisela nga nyoka na kati ya kananga. Pour ces bandits, tozo kanenge mwasine azolo bango na azolo bango vraiment avec assurance, azana ba preuve, azana ma nyonso. On s'accorde chaque télévision, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Merci à Papa Michel Chako, merci à tout le monde. Bandiko Bopé Sarabso Confiance, Bandiko Bolingarabiso, beaucoup de s'abonner, à Wabo, liker, beaucoup commenter, automer la vidéo, tirer la biso commentaire, partager éléments et aussi à plaisir. Ba partage na bino, ba commentaire na bino, za moko ya ba soutien au bozo porter la chaîne na biso, au bolingara mingi, au bosabona na yango. Et lelo, mes condoléances à la famille Wapanga, au babungi ici, papa na bango vraiment, ça fait très mal comment na mambune rumo ki na mboka na biso, to tu ko bungisa moko pe ya mutu munene pe na mboka et nakati ya parti ya IDPS o aza moko pe Azaki na ba Augustin Kabuya na bandeko belé to tanga ba kombo ba bandeko nyonso te et lelo oyo ndeko Wampanga ne plus atiki biso papa ya 22 enfants atiki bana ebele bongo vraiment et sali pas si mingi et na procès oyo ba kombo ya bato ezo tangama ezano liwa moko o epesi somo pe pasi ya komona bana bazo mona ninge papa na bango bazo betaye et pas bato ya kabila ka bambongo. Et lelo oyo ba di progrès ba komi bato ba komi ko sala bato ba menace ba komi ko menacer bato ba kontina biso ba komi ko utiliser ce qui mutu mo raza na kombo a lui ko utiliser ba di progrès ba ke ko menacer bato ba ki ne ko bomaka bato, ce n'est pas bien. Et lelo actuellement est parti eza ya ko kabwana parti de yo na parti Kabuya parti e kabwana. Menende. Actuellement, parti Eza Kabwana, parti IDPS Kabuya, parti IDPS Deo. Bino nyo soboza na parti moko. Kokabwana ya nini? Et voilà ba kokabwana oyo yango elelo e bandi ko mema baliwa na kati ya parti. Lelo o Wampanga atiki bana na ye 22 enfants baza ebele. Et puis bana musu baza pe mikie ko perdre papa na bango eza balamuka ki na tongo bien basatanda kita kokufa abimi pe na mwasi na comme d'habitude basali pe ba programme na bango bashana bango marambo bakinde ko sala pendant la journée programme na bango bazaki nango et bazongi kozonga na bango mwasi akoti na kata lopango papa atikali kozwa likama et pa bandeko babenga ki pour basolola na ye ba hobo tozo benga na komba ba di progrès. Bandeko na biso ba di programme to yebite bazaka banani ba uta wapi ba bimela na wapi po ba koma ko sala ba ndeti boye eza histoire moko bana na ye ba moni ndenge ba omena se papa na bango na miso elelo papa na bango azali sulte etikali bango na mutu eza histoire oyo so iba vandi bazo raisonner ba mona lokwa ndoto mais histoire vraie lelo papa na bango azali sulte Wampanga va kufa
toyoki na monoko mwasi na ye abande kozwa dia ba menace et puis ba enleva ka ye nanu ba enleva wampanga ba kenda na ye toyoki na procès mama azoloba azana ba preuve nyonso o ba enleva mobali na ye et pas batu ya Kabuya lelo kombo ya CG Kabuya ezotangama na dossier oyo ezobima pona nini po azwa déjà ba menace avant kufa abande kozwa ba menace na téléphone ba message ya kobenga ya kokoma azozwa déjà ba menace deuxièmement ba enleva ye troisièmement bato ba yaki ko menacer ye bazo filmer bazo loba to ki kolakisa ngo CG Kabuya ndenge to sali ye to ebite mboka na biso to kende wapi Congo tozo kende wapi toza na makambo ebele non to silicité crime commis par-ci par-là koboto la batu biloko ko braquer batu même na moi ba obanga souté to na bitumba na este na esilité toza na makambo ebele to luka to bongisa na mboka na biso nano to sali yango te to kota suna procès mususu ya papa wampanga to ebite CG Kabuya bokonzi peuple nde pesaka bokonzi soki peuple elingi ote atobomi nzoto eza nango pamba atobomi nzoto eza nango pamba parce que lelo oyo nde tozoloba boye toyebi te ndeko wampanga lokwa aza na parti IDPS papa deyo yango wana nyonso elukima po bato bazofilme ye toyoki na monoko biso tolandi procès tozoyoka makambo nyonso ndenge ezoleka puis procès oyo tokotika nte tobanda kolanda ngo tozozwaka makambo tozoya koexplikaka bino bien bandeko bozolanda biso bato bafilme ndeko wampanga bazotanga kombo ya CG Kabuya bato mosusu bakoloba kombo netangami ndenge nini kombo ezotangama mpo bato bayaki kosala mission bato batindaki comme bamissionnaire nde bazotanga kombo ya CG Kabuya et puis bazozwa na baimage bazozwa na baimage koboma papa bato alamuki na ntongo aza na baprogramme na ye aza na baprojet na ye oyo akanaki aza na bamakambo na ye oyo azalaki nango na motu oyo akanisi asala na semaine oyo bokati ye vi kaka boye bozoboma moto azotala bozoboma moto azotala boye bogrimase nano aveni mobimba bogrimase quartier po bakota te basimba te bana na ye baye soki boye comprendre kaka oyo mwana ya wampanga ale bobeta ye bopesi ordre toyebi te moto atindaki bino apesaki bino ordre boboma bato nyonso botika trace te to ndenge nini parce que kolaka déjà ndenge mwasi na ye apesi biso ndenge mwasi na ye alobi ezaki na mama monde aki kokimisa ye koyebisa ye ke kokende kuna te balobi mwasi ya wampanga soki amonani awa tokoviole ye tokoemilie ye soki mwasi wampanga yaki donc bapesi bino ordre na mwasi na bana bosala mosala trace eyoka eyebana te eza nini congolais eza nini olingi soki ovandi na bokonzi obouge te baningisa yo te soki parti elingi yo lisusu te otiki o démissionner oza na bambongo na yo oza na makambo na yo oza déjà bien olala nzala te soki parti elingi yo lisusu te okosentir ke nakomi mal à l'aise bitumba ekomi par-ci par-là boye makambo ekomi ezobalukela kaka makambo nyonso ezozongela kaka nga tu laisse otiki yango otala yango nao na mosika oyeba ndenge nini ekoévolue lelo ekomaka bamenance aboye bato bakomi kokufa bakombo na bino ekomi kotangama et puis lelo oyo makambo ya mboka na biso lokwa tokoma na réseaux sociaux monde entier na miniti oyo bazolanda procès oyo CG Kabuya likambo nini yango esilaka te bokonzi nini esilaka te bokonzi nini esilaka te soki esimbi te otiki lelo o papa wampanga kei atiki bana na ebele bongo bandeko a dipogré o baye kosala musala koboma kobebisa oyo zobeta mutu na marteau na banzete babetaka pe bongo oye o menacer kaka mutu bo menacer bo grimacer kaka si réellement bozaki na posa wampanga za la vie bonya bo grimacer kaka
bogrimase ke yo mankaki po bango bazoloba ke ba di progrès na munoko na bango ti bazo filmer bazoloba tozo beta yo po o mankaki CG Kabuya ko manki yango ya ndenge ni bango mibale baza ba dilt baza mikolo bango mibale baza mikolo et puis ba yebi mamba bazo sala. Il y avait des soldats au bazala qui wana o bazo bana bazo ebisa bango bazo menacer biso botelemi baolo ba ke biso mamba politique toko tarate. Mamba politique boko tarate. Est-ce qu'on s'est retrouvé na téléphone à papa wampanga na maboko ndenge ni. Yo makamba politique boko tarate. Donc bazo boma mutu bozo ta donc bango tout omoni kande bakangi bango na bawo bakimi justice ambuki sa musala. Baluka bango nyonso baluka bango penza basala justice ya mboka esala musala Constant Mutamba telema na likambo oyo solution ezwama parce que boye déjà ndenge bandi boye mabe komi okota mabe komi kokota po mutu mususu akoya sko asala ona ndenge ya mabe tokoma koboma na sko na bandako porte par porte ba di progrès ba yaki bien mais ba baby si et komi ba di progrès o ba komi koboma liboso za kiso okutana di progrès na nzela série ba kuluna etoboka ki makasi na mboka na biso so okutana ba di progrès na nzela ozana assurance que policier so okutana ba di progrès ozana assurance ba di progrès po bande ko kanga ba kuluna na maboko bazo dénoncer bato ba osa bato mabe mais lelo o e baluka et comment ba di progrès nde ba komi ko sala bato mabe na mboka. Ba di progrès ne ba komi ko bomisa bato ba di progrès ne mutu ba komi ko menacer bato na banzela okutana di progrès na nzela obika te mais liboso tozali na confiance avec di progrès to yebi ke na oleka na nzela oyo kwa na ba di progrès bazala donc na sûr na oleka na kimia mais lelo eza bongo te et papa Kabuya mukishi akende bongo te mukishi akende pamba te babomi wapanga wapanga babomi ye eza lukuta bazo linga bakosa ndenge bazo kosa biso mais biso toyebi ke wapanga babomi ye na kananga oyo azalaki wana ezalaki poswa pamba oyo yaki eza poswa pamba bolimo na ye basi bazwaki yango deja na kananga wapanga akufi na place na ngai wapanga baza sacrifié tellement balukaki mutu na nga na kananga balukaki mutu na nga babomanga na kananga babimisela nga nyoka na kati ya kananga Oui. Parmi les enfants qui étaient présents, les enfants. Lelo papa wampanga soka akufi. Soka akufi lelo oyo. Akufi pona kibomoto na humanisme na ye. Soka telemaki te aleka parce que tant babimaki déjà bakutana déjà na ba di programme sous. A solo la ina bango pe. Et kozonga na ye akutani suna ba di programme sous. Soka monaki ke soki a monaki ke na soleil de na ba ninga na bino akota mbala mo peut-être linga akufa te. Mais le quoi ebi ke ba o baza ba di progrès bana na biso soki na moi 100 francs na okanga motema te na opesa bango. Mais lelo makamde komi ko kende tala ki humanisme ya mutu ndenge memi mutu na liwa. Ya ba lobaka maweza ngambo. So ayoka na ma wata kota mbala moko mais lelo otozo benge bembete. Mais lelo to benge bembete po atelemaki asolola na bango azwa temps pesa bango temps ayoka bango balingi nini mais tala makambo memeli. Lelo CG Kabuya ozali interpeller pour mon nom mabete. La dossier ndenge ezokende, il paraît que
CG Kabuya nde atindi bato wana e ndenge tozotela makambo yango po procès PDG bandaki procès bandi tozoyoka ndenge mwasi ne azoloba ngo na azoloba ngo vraiment avec assurance azana ba preuve azana makambo nyonso CG Kabuya mais ti sikoyo toyebi ke CG Kabuya aza innocent na dossier oyo mais ndenge makambo ezokende tozotalaka ndenge bazosambisa makambo yango ndenge bakosala parce que justice mboka na biso tozana mposa justice esalama mpona papa Wampanga parce que atiki bana ebele aza père de famille aza moto pasaleli mpe mboka na parti politique oyo bandima kozala na IDPS depuis ti lelo aza muto ayebani mutu nyonso oyo azala vraiment vrai soldat ya IDPS ayebi ye elelo papa Wampanga aza lisusu te mpona amankaki mpona asalaki mpona azongisaki mpo bazowelela nini na likambo nini tokoyeba ngo nyonso ndenge justice ekokatela biso ndenge justice ekokata makambo oyo toyebi ke justice ekosala mosala toyebi ke justice ekosala mosala mpona liwa papa Wampanga e bandeko wana na baoyo bakimi baluka bango nyonso bakoka vraiment baluka bango parce que soki baluki bango te toza na bandeko mosusu oyo bakendaka kosala menace oyo bakangaka bango bozoyeba dossier wana dossier bandeko oyo bakenda prison baza na prison ya makala lelo kaka badipogré baza na prison et justice esala mosala mpe mpona bandeko bauti koboma papa Wampanga Wampanga bakatela bango donc bakatela bango mpena oyo esengeli mpona bango mpo mbala nsima so batindi bango bamenace soki mpona bango bamenace basala mosala oyo batindi bango balia mbongo na bango me koboma nde te pour ceux qui bagrimasaki ye babrutalisaki ye elingaki eleka nango malgré elingaki eyokana mais nge koma tina niveau bakoma kosamba te baprocès bainterpellé non elingaki eloba makaka toyoki mpe Jekobeya ye mpe apesi bapoint de vue na ye à propos ya liwa oyo mpo papa Wampanga aza moto ayebani Wampanga ayebani bato nyonso bayebi et puis liwani ezosala pasi bandeko nyonso bazobima mpona kosala basortie médiatique mpona liwa oyo justice esalama mosala esalama ekozala vraiment malamu mes condoléances à toute la famille Wampanga merci beaucoup na bandeko nyonso bozo occasion kolanda biso awa na chaîne ya bino boningaka mingi bosakoli chaque télévision bosabonner massivement bocommenter boliker bopartager tomé la vidéo s'abonner au partager élément otindeli pe moninga tikela biso commentaire eza moko ba soutien au bozo porter pas na biso vraiment bosabonner massivement merci à papa Michel Chako merci à tout le monde bandeko bozala wana po na biso bozala kaka wana po biso to remercier autant to rali boso na bino po tebi ke bino petan bo na biso vraiment bo sepela na biso bo continuer ko s'abonner bo partager bo liker bo commenter so nza mazongiti tout le monde na mbala sima bye.